sango ya Congo. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Ouais. Edino image. Panza sango ya Congo. Sango ya Congo ekenda. Etambola. Mokili mobimba. Bae banini ekoleka na mboko yo Congo. Y'a Patrick Marois Vengi, mon Paris Express. Y'a Marois Vengi, Major Bissadini. Hi baby, you are kufi baby grave. C'est chaud. Et ça koyinda umela soko yena agence ote veut dire umela te. Global Express, c'est Patrick Marois Vengi, Rue Léon numéro 25. Baby agence ya grave, agence ya munene. Oyo tozo kotinda ba koli na biso na Kinshasa, ba koli na biso na Angola, ba koli na biso na Brazza. Pour koli le koma kitoko, il faut les canards. Rue Léon numéro 25 et pas Patrick Marois Vengi, balobi Global Express souka l'agence soko yete veut dire ou melate pour na kati agence oyo toza na ba service ebele rotina ba carton rotina bilamba et puis tozali na service moko futi mbongo mutaza na Kinshasa ko traitement au futi mbongo mutakufi na Kinshasa ba kokunda ye kitoko chez Patrick Marois Vengi balobi service kitoko soko ngo umela foya na Rue Léon numéro 25 na Global Express chez Patrick Marois Vengi souka l'agence ba mama Paris bana bela ba fongole biso loko kitoko vraiment ngo iumela atinda bilo ne kaka awa po bilo ne ko ba kitoko na bakini po ngaba ba carton ekenda ka awa ba bilianda mutina ndam vraiment ngo ya ndamba tinda ndam so ekende na Kinshasa alors po ekende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Marois Vengi Rue Léon numéro 25 bala poto boya bo umela so bo yete fedi bo umela te ay baby ay kufi mama l'agence agence aboye besoin na nte yango yo ba melembi na kati ya Château Rouge et esika obunga te Rue Léon numéro 25 umela Miela beta tata touche jouer yo motema yo mabanzo na ngai. Très bientôt Yannick Wenge. Très bientôt Yannick Wenge. Très bientôt Yannick Wenge. Bonjour chers amis fidèles téléspectateurs de la 3W. Panza Sangoya Congo.com, plaisir sur moi de vous retrouver encore le mot en train de nous suivre à travers le monde. On a biso la Panza Sangoya Congo. Toza à la carte ya Mandela Square, la carte Mandela Square. Toza pour l'appeler Sabino. Information qu'on coûte en l'an le léopard de la SAP au Bataille Congo. Baye Awa Kosala Marmla Bango avec les producteurs BK Production Toza na Awa donc Toza na Maramou. Toza na le pas, tu peux avoir une émission, tu la peine là le grand producteur avec Ituku Sedu qui sont ensemble. Ça peut avoir un simalanga déjà moi photo quand les ala kana cadre il y a émission la biso dans les leçons ina mabe pour nga c'est du bolo bo nzambe mama minduma mama je filme ngina Paris vous êtes belé la biso dans les leçons ina mabe pour to ya ma saper babi méchant Joyeux merci beaucoup.
Bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que vous en Afrique du Sud, ça fait un bout de temps en Osaka, à partir à Awa, Kinshasa na Awa, nous avons réalisé affrontement et SAP sur scène en Afrique du Sud, après passage à Léopard de la SAP à Paris. On a pensé à ça deuxième continuité nango Awa en Afrique du Sud. Alors l'idée est là kinga on a l'Afrique du Sud même. Zamboka na ya mingi on a l'ingaki pe à partir Afrique du Sud et soit ampleur mususu. Alors c'est comme ça na bengaki ba Léopard de la SAP na ibisi bango que non bon na zana idée à organiser SAP sur scène en Afrique du Sud bino na bande ko Afrique du Sud après pour ça le recrutement ou permettre que nous ko bana otambola. Alors vision nanga ezanini nous avons posé comme événement au Tambola. Tout le monde a capé en Afrique du Sud. Ils ont un événement où ils ont un Kora. Ils ont réunir les autres pays belé et ils ont dit que c'est en Afrique du Sud. Alors moi je me suis donné l'idée, nous sommes à l'attaque. Et ça c'est qu'on a battu la commission A. C'est ça qu'on a la coiffure. On peut coiffer pays monde. Mais ça et puis bien. Alors, les mots biso ba congolais, na li ko valoriser culture na biso ya kolata. Culture wana ya kolata, comme to linga kolata et si la gana nzela te bato balwa mama papa wemba a valoriser culture na biso après liwana et to monaki na ba chaîne internationale. J'ai dit non, il faut que les gars boy na vidéo. Comme il y a un événement qui Tambola. Le Salem en Afrique du Sud, le en Côte d'Ivoire, le en France, le en Japon, ainsi de suite. Et puis, je me suis fait Salem en Congo, parce que dans la ça, la suite, la partie deuxième, troisième, et deuxième année, après, ça s'appelle Bauzalawana, Bauzasco, na couturier, on a couturier officiel. Vous allez intéresser à l'événement. Vous s'annoncer pour que là qui vous allez couturer les Congolais, la mode et s'imposer les lots. Mais peut-être que les banamines parce que ça perd ou bazar ou mannequin la tangote. Les lots tout le monde en a kini. Ceux qui ont mariage coutumier zali, mobile à la veste, moi c'est la tenue maison harmonie. Ils ont couturé le monde à créer. Alors, c'est une façon aussi à faire cette opportunité dans la couture congolais, au Bagomo la Tsabiso, le veste à Maputa, ainsi de suite, dans la couture Moussous. Deuxième aspect, la maison de couture, elles à l'international, elles à la congolais. Nous n'avons pas de vision de façon que non. Édition prochaine, au moins une maison de couture, et une organisation, que non, nous avons la maison de couture telle. Ou bien un couturier tel ou bien une maison parce que cause à la couturier au maximum nayo au cause à la maison de vente au cause à la promotion à la maison nayo alors na l'ingasco événement et comme événement monene et attirer peu ba sponsor pourquoi pas le long na cela on a effort personnel na motusima na ngate je le fais seul la seule personne qui s'est associée à moi à na Jogo Isa Didier Chombo petit Jésus na remercier nenge aza muto ayaki ko se présenter comme candidat plutôt qui collaborer naé na la salle on moko na mukeka kao na zana na poche. Alors c'est comme ça que tu vas depuis longtemps tu ando que na malé c'est plus les lots quand même comme réalité événement et que ça les manajobo et comme na Kinshasa et que na Angola que na Nairobi et que na France et comme après na Japon. Pourquoi na Japon ming ba couture ba sapé ba na za japonais à l'attaque maintenant on a Japon te na meki ko tuna ba sapé rebelle na moni sapé mo ta ibsinga ki akenda Japon mais je me suis arrangé déjà na ambassade à Japon ba yebi déjà événement donc il faut que lati yoji o komi pe na Japon ko tani na yoji yango o lati mazanto mo komi pe na nani na Japon o ko tani pe na mazanto donc deux visions na zaki nango ya pour nous permettre que l'événement est continué. Alors, dans ce pays, il y a le 2 octobre,
nasengi na bato nyonso baya koassiste et puis baoyo bakolanda événement après so baza intéressé naza ouvert oza na idée oza na olingi okota na kati ya organisation eloko yango oyo okoti deuxième édition ekoma lisusu meilleur koleka oyo donc oyo tosala yango peut-être kozala parfait te mais tosala yango na bamoyen de bord sans sponsor donc botenir nga rigueur te parce que je me suis bâti avec volonté ya kodéplacer bato auta Kinshasa baya awa mpona kosala événement wana donc yango wana je ne pouvais pas le faire sans la presse yango nga moko ntango na ye bato balobaki ebele c'est pas important je suis là moi-même pour que événement esalema mais ekokoma deuxième édition troisième ti ewando tambola mpona makambo ya déplacement eza problème te donc je crois ce que je peux dire c'est ça vision na ngai yango wana mais nakolinga to travaille ensemble mpo topesa eloko oyo valeur ekoma nga moko nakoka te nga na annonce kaka je pouvais pas chercher les sponsors au moment où eloko ezoexiste te osali ata mwa eloko moke nde okoloka sponsor ke non voilà nasalaki édition na image mpe ezoloba c'est alo kende moto mosusu akoya nga mpe nalingi na participe ezo ampleur mosusu eloko mabe ya bakongole eza nini tolinga okritike kaka critique eaportaka eloko te so otali moto akritikaka so otuni ye bookritike mais solution nini ozopropose aa nango te okokofinga deka aza na mbongo te naboyi te yo oleki nga na mbongo mais ntango omonaki ke non yo oleki nga na mbongo pourkui oyaki te ke non deka bonga na ye kotyapa ke mpo esala boye alo sanisere arien ya koloba so omoni ke oza na mbongo na yo fanda parce que so omonaki ke oza na mbongo koleka deka ifale oya kosasocie na de yango nanga na remercier dide chome apesi part moins important mais je suis reconnaissant mais ce que vous avez apporter un plus ça ne sert à rien de critiquer mais il y a qu'à apporter mais tant que vous avez critiqué apporter tout le monde est ennemi à Congolais à Congolais alors surtout vous sont les amalam donc merci vraiment pour la dernière bonne dimanche pour Yambanga na touché ma mingi mais regarder total année ma caméra peut évoluer. Merci beaucoup à nous sur Panza Sangakongo nous nous boitons là le point de presse et tout ça là à part de cas le grand producteur le monde à levi a fait vision na tout ça na yawa il y a interview na quatre émission na biso ya Panza Sangakongo là la Panza Sangakongo bola na biso Panza France papa en bref bit dans les amis parce que bateau bala mayo le seul le problème c'est le problème nous sommes banda kumuzwa ozopomouvoir bandeko bisi yango eza nga ndenge nalobaki tozopromouvoir na culture ya Congo donc nalingi culture ya Congo ezwa valeur donc nalingi kobanda koorganiser événement ekobanda salema régulièrement mpona présenter tenue c'est-à-dire ozala culture kaka ya habillement donc nalingi tambola bapays différent kobanda tambola bapays ok sur la minute soki ndeti motu moko aza besoin kotya maboko aza libanda partout aza akotya maboko akoya na ye naza ouvert mpona bato nyonso baza intéressé souwe na ngai eza ke événement oyo ezwa valeur bacouturier bakota bamaison d'habillement bakota même basponsor bakota to banosala événement ya sap esalemaka tozovaloriser culture na biso congolais c'est ça souwe na ngai et puis tant toando tambola bapays nyonso naza na mposa collaborer na moto nyonso aza disposé. Merci beaucoup na bandeko nyonso oyo baotanga sikoyo nyonso baotanga sikoyo message na okopesa bango lobi ekozala ndeni ne mpe après lobi na jobu tokozala wapi en tout cas bandeko boya lobi bovivre événement ekosalema lobi na epa didie shomo ekozala makasi tovivre culture congolaise tolinga kolata tolinga kozala propre lobi to ya koya kovivre événement ezala makasi ça sera intéressant et après événement oyo ntina nde tokóma na Japon tokana tambola na presse na bamannequin partout dans le monde nasengi bino nyonso bosoutenir événement oyo etambola parci par merci beaucoup tokokabana te sana tuna question oyo otunaki bajournaliste mibale bayaki awa ndeko Karine Mokonzi ndeko Ken Piana pourquoi
azongi avant événement ezani boyokani te Bon, en tout cas, je m'intéresse même plus à cette question-là. Ce qui est important, Ngai Deka, on a organisé l'événement, la Saper Basali, événement pour Salim Alobi, c'est ce qui est plus important. Merci beaucoup, les téléspectateurs. Nous me sentir, Deka, production, Ninga, la porte vraiment, la carte de Ramadi Lobby, ça peut répéter à mon ami, la aventure, là, t'as raté, ou là, t'as raté, on a Saper Moro, on va pas béni. Ouais, le grand journaliste, Makamboyo. Vome koboko la mwana FF moko masaper. Soli makambo producteur a luke libango. Lobby eza koyinda pitié ete lelo to kaboni na ba déblation. Ça veut dire que la guerre est déjà commencé, tout le monde est position. Et ça Moussa Kindingu, président de tous les sapeurs congolais, collaborant avec Deka, il fait tout yebele mais et puis contre le temps, ba jaloux bazali ba misu ba fité. Na yaki na ba journaliste awa ken piana na Karine Konji ba ken ndenge ni bango mpe basala baoccupation na bachaîne na bango ozo comprendre bapesaki bango babele na chaîne na bango tokokanga bango na makasi te babala mike te bali bato mo belenge ti yo na kovoyage na yo so chaîne nesengi esuki ozonga okomobude patron na yo fo eloko liboso ezani valoriser d'abord presse opresse eza 5e génération makambo yango na monsieur Didier Chombo Chamamba fini kwa Joboul Charles venanga Charles chapa miyeke mbota to bamatata ponyo batutu venanga lipasa bambongo yano simomba Charles Negolo avec Kaïbe Chetemba à part ça bana kini kindingu kala trota zonga il y aura des victimes donc kanda mabebe grand journaliste na CPLP nerebino pe botiki biso to latino bien merci beaucoup tant que émission ba saper il faut savoir saper ya tege ola tala lo mutu mo aliko matché donc merci beaucoup motera ya tout na bato balingaka équipage ba vena ngai cardozo mwamba ba ya uli musheni bibi chamala motema Mamadou Arisho bana poto tout faisala motano kabumbai odoko chafo ko faire ndodi ki bagala Lionel Bonalo bana papa chéri tout merci beaucoup apesi bango mbote faisala le diable merci beaucoup Kindu babi lobe oina grave monima bonyo ke boni ndoko na papa la kimia danger ça la trop tout le monde na jubet ko na jubet de mono wala la vraiment na sengo ndikambe ngolo ba lobe ozande na benga batutu ba gatazi ko mona spectacle na Paris na Castel Bajac baya epele na bokasité de donner congolais les boss de boss de travailler comme ça Djaoua boss sali que tout comme fille d'ici en plus na on mais c'est pas du Chomba ça j'aime eux boss azam muto ya ko féliciter parce que ça peut pas ton quoi on moni ba bora de mais autant que mulai tena c'est de c'était bateau ça la biso na ba Steve Musiko le véritablement la Djobou a solo jogo match na kata Djobou atambela na bakar na biga boza ebele batoro na Nelly moto vrai chéri na Belgique moi ça permet la Rodrigue Bagala le tout puissant à Paris wana na biri désolé London na kata marcado très fort et ça la chaîne millionnaire moko aye lelo atala mbongo ebele so bogo tindelo nani lumière de Canada na kwa lumière de Canada Demidier Metes dans Nzambe ya bana mike lumière de Canada so pesi nono ko sa tona ba patron lumière de Canada nono mwana benga Demidier Metes ya salano pour le patron la lumière na benga na ay sa ga azodi code Demidier Metes très fort lumière de Canada Demidier Metes merci beaucoup bate bele belinga biso check ndeka bo separa la biso bana kina pere je peux mal le port de la sable mais voilà que le te fona kana mako o mongolais le wasika fidèles téléspectateurs tokomi na suka ya émission ya biso tokomi na suka pardon ya point de presse ya biso oyo toyambaki DDK Moutamini balépart de la SAP banda Kinshasa tia wana Djobou pour badémontrer ndenge ezalaka kaka basaper mpe ya Djobou bakoya lobi okozala lumbe basaper ya départ de la SAP me oyo bayawa na basaper ya Djobou de kozala mama na somme bocolanda point de presse ngai yannick oyeni vraiment nayaki na plaisir ya kopesa bino information mpona yesa bino na kopesa bino information kozala desite tokolakisa bino ndenge lobi dimanche nde okozala bana Paris boza na événement monene le 9 octobre na ville Châtillon boye bele omoni kaka basaki mboka yango bamboka babuloa mboka bakayu nakuti misala nazoleka nakuta bango na edino image kanga foto tiakati
Abipulu Lobela, le 9 octobre, na Virisha Choboye Belé. On est la dernière kermesse événement. Le mingo rebelle belezate. Bon, moi, on a la délégation à Belgique, délégation à Suisse. Tu vas me dire que belé bon moi na bangoana. Polo Mas, bon moi na bangoana. Par restaurant Boutalo, bon moi na bango. Par restaurant Champs-Élysées, Mère Élysée, bon moi na bango. Par restaurant Jakarta, ba vela so ba chico, ba mère Germain Mili, bon moi na bango jour wango. De boye belé, salon Facebook. Bon moi na mère tout le monde ba kozala wana. Salon pas petit na Maradona Kadibu, papa na Enzo. Bon moi na mère bon moi na mukilime ba kozala sika wana. Donc deux fois, donc c'est le dernier événement. Et le 9 octobre, na Firi Châtillon. Merci beaucoup. Toboyi batabituma ba coup de tête, pas pour notre lingité. Sans oublier peut-être un chic chiquito. Il coffre mogo nding. Tina yolo. Ba lui Vandom. Bato ba olatsa batuma na Kasavubu. Mutakanga Italia kanga Paris Louis Vandom. Yemda olatsa biso mikolo. So moninga na nzela na melo wa kitoko Louis Vandom. Donc bango tu bakoye belé. Ngata Viri Châtillon. On comprendra. La bosse sanitaire. La bosse sanitaire Afi Shongo. Afi Shongo. La 4 Orléans. J'ai dit nos images. T'as Louis Vandom. Na leli quoi. Viri Châtillon. À côté de la gare quoi. Maman Nisha, biso nyoso tout au monde na quoi. Et la dimanche quoi. Le 9 octobre, peut-être que ça va terrain surtout quoi. Et pour terrain go kanga pour terrain na terrain ma bilamba. Donc ça lamba te koya no kututa. Pour lui Vandom a corriger, lui Vandom Nicolas ne ça vraiment. On a sa père. On a d'autres danser. On a la danser nini. Masanga civil qui na fumu na forme Simo Mbangu ayebi. Fils Ebu Silise. Talaga yo comprendre idéologie. Ndega vina lobaki ndega wanokena bango. Tokena bango kama mbala kenaka aboye. Jeri kwanga to na terrain na Châtillon. To kumba terrain na Viri Châtillon. To za terrain na Viri Châtillon. Et pour maman Nisha, bisonos na terrain na Viri Châtillon. Clémence Clé to kuta les 9 wana vraiment go olinga te au mona pe album ezobi makala te binistique ya lui de Vandome. Après to beta moi c'est moi ya 10 na terrain chez maman Nisha na Viri Châtillon à côté de la gare quoi. Ndezana mazembe pa ozala bo nyoka biloko bo sentir pena Apollinaire Mapota Fanel pa ozala Chéri Kwangata Willy Moucheni donc Chiki Topé moi la peine Chiki li kofi moti na yolo oyi bena ngingo oyi bena mosi quoi na lelia Joboke na mo fond bibende Apollinaire Mapota Switzerland c'est le boulakati le fantôme propre Rabi Clémence Keke Madame Machuda donc les ans toujours le temps Mara Kuja le 9 octobre à Gozanga c'est le Mango Matro le 9 octobre à Gozanga Matro Viri Châtillon quoi collection Sigagwa Saint-Laurent Yves Terre Saint-Laurent Mochino quoi toujours blé quoi oh basaye wate kwa Daudi mami wata quoi yo mozo zongwa mami wata Daudi foulard de thé quoi mami wata akutana dida kese kwa didas adida kiadi quoi 9 c'est le boulakati wa Gozanga la Viri Châtillon le 9 octobre et mato mais Clémence Clé wa Gozanga le 9 lui Vandom à lobby Silikina fumu na forme Chéri Kwangata Romain Mukadi dans les 9 fumu Mon Paris Express, y'a Patrick Marois Vendi. Mon Paris Express, y'a Marois Vendi. Bonjour, Bissadini. Hi baby, you are kufi baby grave.
c'est chaud eza ya koyinda umela soki oye na agence oyo te veut dire oumela te. Global Express c'est Patrick Malwavengi rue Léon numéro 25 balobi agence ya grave agence ya monene oyo tozo kotinda bakoli na biso na Kinshasa bakoli na biso na Angola bakoli na biso na Brazza po kolino ekoma kitoko il faut leka na rue Léon numéro 25 et puis Patrick Malwavengi balobi Global Express suka l'agence oyo soko oye te veut dire oumela te mpo na kati agence oyo toza na baservice ebele okotinda bacarton okotinda bilamba epuis tozali na service moko ofuti mbongo moto aza na Kinshasa kozwa traitement ofuti mbongo moto akufi na Kinshasa bakokunda ye kitoko chez Patrick Malwavengi balobi service kitoko soko olingo oumela foya na rue Léon numéro 25 na Global Express chez Patrick Malwavengi suka l'agence ba mama Paris bana bela bafungole biso eloko kitoko vero mango iumela atinda bilo onekaka awa po bilo onekoma kitoko na bakini po ngaba ba carton ekendaka awa babili anda mutina ndambo vero mango ya liaka ndamba tinda ndambo so ekende na Kinshasa alors po ekende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Malwavengi rue Léon numéro 25 bala poto boya bo umela so boye te veut dire bo umela te ay baby ay kufiu mama l'agence agence aboye besoin nante yango yo ba melembi na kati ya Château Rouge et esika obunga te rue Léon numéro 25 umela edino image toko mona sito yo panja sango ya Congo yo panja sango ya Congo edino image panja sito yo panja sango ya Congo émission kitoko yeko talama panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc biso nyonso sima nango 999 panja sango ya Congo edino image panja sango ya Congo bana Paris bana Londres bana Belgique bana Hollande bana Suisse bana Canada bana partout panja sango ya Congo edino image bolanda yango po yango ezana makambo ya solo eutaka na source edino image papa edino image ye azwaka tina source ata fin fond